ba secret ya armée ya mboka mutu moko aza autorisé à kolobela yango te, que ça soit que tu sois membre du gouvernement. Seul ministre de la Défense, mais même le ministre de la Défense n'a pas le droit, à part bango moko armée, nde bazana droit ya koloba makambu na bango. Ko pesa tata épiscope pour raison na o alobaki ke bato ba ko gouverner nde ba traite. Ye ata soki aza na raison awa ngana kopesa ye raison na plateau te. Pas pour simple ye soki opesa ye raison akokomisa ngo lokola occasion pour que abanda ko se servir na raison wana ngana kopesa ndeko kulutu ambongo raison te. So ngako banda opesa ye raison le jour ako reconnaître que Congo eza ya biso nyonso. Donc ye aza congolais lokola biso pe to ba congolais lokola ye. Alors étant que papa ko kokota makamu nyonso te atelemela ka donc ngina azu ya tie ba abe à travers la république. Ba famille na ye, ba noko na ye, ba papa le ki na quel na ye bité soki Moyindo Nzangi était na tozaki na ye na opposition wana ngai na za ba mouvement citoyen toza na lucha na Filimbi. J'ai été avec lui. Il était parmi les leaders. Mais comportement yandeko même temps ba interpeller dans l'Assemblée nationale bengi ba kangaye na Kabila à 5 balongola ba militer. Moi j'étais là à Kinshasa. Très bien. Donc nalingina préciser que ndeko Moyindo Nzangi azali il fait le lit de Kabila ou soit il joue la politique de Moïse Katumbi. Donc le traître du gouvernement s'appelle Moyindo Nzangi. Parce que comment yokotia ba abe na république mobimba baza ba membre parti politique na yo. Ndeko Moyindo Nzangi abongi na esute parce que mutu o azana makanisi na ba tic tac ya armée bo toya to koza to lali to lamuki pe azo former ba étudiant moko quelque part à créer rébellion. Alors contradiction chaque jour, protestation contre vous. L'UDPS, vous avez été préparé pour gérer ou contester? Qu'est-ce qui ne va pas UDPS Équateur? Du désordre à tout moment. Nalingi d'abord na longola moi makamisi wana oya libandelo bandi wana ke binongo nyonso zaka ba protestation banini te. Dans un état sérieux, dans un pays sérieux, dans une démocratie majeure, la contestation, la protestation est la nature des démocrates. Très bien. Et nakanisi que na IDPS, oyebi na babenga biso ba combattant te. C'est-à-dire pour na biso combat ezali normal. Même entre vous, ezali normal bitumba tonini ndenge biso to lobaka na kati ya famille bino. Na ebi yo pona makama bino en français wana ozaka makasi. Les ranges sales se lavent en famille. Très bien. Donc pona biso bilamba ya saleté to sukolaka entre biso na IDPS. Donc toko bomana to banda secrétaire général Augustin Kabuya ayebi ke na IDPS des ordres ezalaka président de la République ye moko ayebi ke na IDPS preuve biso nde to yebisaka eke retirer signature na yo na corps ya sensi ya Nairobi te accord ya mboka wana ya Genève. Très bien. Est-ce que comprendre? O ba kenena ba fayulu o ba linga ba rouler yekuna. Yoke la base. Ayokeli biso aujourd'hui il est président parce que ayokeli biso na désordre wana nde comme ça est président de la République. Donc pour na biso désordre na biso est normal que to continuer nango. Mais désordre actuel et où tu vois je précise et parce que les gens n'ont pas na obeta mutu nyonso biloko. Vérité sur oui, vérité, le lobo sembo. Très bien. Désordre wana outil par rapport na ba politicien hypocrisie, il y a union sacrée. Union sacrée baza sincérité, ba partenaire il y a IDPS baza sincérité. Pour comprendre, lorsque le professeur Mboyo convoque les membres de l'IDPS dans une salle quelque part, abengi bango na salle de fête moko, alors qu'il IDPS est en permanence. Ce qui y a un candidat gouverneur, alingi soutien à IDPS, il y a ko senga de biso ba konzi à IDPS, aye na permanence. Akena excellence Mbongo, ministre, ancien ministre démissionnaire et à gouvernement, il y a gouvernement provincial, pas gouverneur Bobo, accueilli
abengi batukuna na ba cadre ya IDPS na kati ya réunion de sorte de soutenir comme candidat gouverneur. Papa, ça se fait où? Arep n'a que 2 ans. Arep ya Giloando, ministre d'État. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Il a 2 ans et il en a 3 ans. IDPS a 43 ans. IDPS est l'allié la mouki, IDPS na présidence de la République, va soutenir candidat à Arep. Mais bato anana ebito soki ba raisonner ndenge nini? Biso toko la biso IDPS to la to la mouki to bito ko soutenir candidat à Arep. Est-ce que ça a un sens? Biso bato to na kata pouvoir. Quoi awa ezala ke to na ba député te, to na ba député parce que bango so lelo cause IDPS zo ba député awate. Parce que bango ba ndako banga ba IDPS zo luka eboto la ba poste nyonso. Ndo bondi batinda ki ba mbongo côté ba candidat ebele pour na ko réduire chance qui devait se misa ba député ebele. IDPS bozata na député. Désordre mususu oyo uti na IDPS za manipulation ya union sacrée. C'est batuna biso balingi moi kanyaka. Est-ce que vous comprenez? Et alors batuana tellement ba yebi bango bazana moi lok ngonga nyonso ba itizaka ba combattant ba kutanisaka batu ba pinezi kaka kofinga na ba réseaux sociaux. Au monde à Kouloutou, na biso ngonga nyonso Robert Nkumu afinga ka toujours battu. Mais so cofondateur na statut wapi na règlement nini? Robert Nkumu ala cofondateur wapi? Azala na IDPS. Ala membre simple ya IDPS. Cofondateur. Anabe ala membre simple ya IDPS. Robert Nkumu ala cofondateur te. Ako saka yonde boy. Bon koko sa ota ko sa mokili mobu. Il a les mots chez le chef de l'État. Lobby, qui a les mots? Robert Nkumu. Robert Nkumu, Lelo, tu sais que dit Lelo, tu comme 6e année na yango. Anome Robert Nkumu nan. Si tu as un mot, il faut ton mot naka. Mot ya malobata, papa. Yo zana mot, papa. Au moins de biso to zabo. Si moi j'ai dit aujourd'hui j'ai un mot et pas mototel. Et comment nana non papa nangai. Yo monenga zaki na mot awe pas Daniel Aselo. Hein? Omona ingana sana mo et pas Daniel Aselo. Vice-premier ministre de l'Intérieur. Na longwe depuis Mbanaka directement cordon national et structure naie génération Daniel Aselo. Na longwe mbalamoko chargé de mission à cabinet vice-premier ministre de l'Intérieur. Mais na uti Mbanaka parce qu'ayebike nazaki na lit noble na opposition. Ayebi na ba valeur fondamentale on a ko incarner. Dominique azo continuer ko soutenir gouverneur Bobo Oyo balobi ki abomi province. C'est la fin. Gouverneur Bobo abomi province na nini? Je te pose pas la question parce que batou na ba journaliste question. Très bien. Mais nalingi na répondre yobo. Babo makaelo ko yokuti keza malamu te. Et aloko Nina bonde to vani na Nina Séraphin. Soki lelo balobi Israël Dominique ayeko gérer Nina. Na propriété nyonso oyo ekomi ba karoko bakola est-ce que vous comprenez ba kiti ndenge zaki ordre soute masanga ete kamate gestion ekufi na Nina bambetu yeza su malonga ndenge zalaki te groupe epelaka isusu te moi ndenge ya malili ndenge zaki na coin kotoyo malonga ezali soute ndoko lobake Israël Dominique aye comme gestionnaire abomi Nina. Mais qu'est-ce que le gouverneur Bobo a trouvé dans la province Équateur? Bobo a trouvé la province Équateur na Katia Bouffe, na Katia Mabele. Il est en train de tirer à Bimisande Équateur. Bobo a coûté Équateur Moulili. L'éclairage public, Bolambatia 15 lampadaires. Il est en train de tirer à Bimisande Équateur. Bobo a coûté Équateur Moulili. L'éclairage public, Bolambatia 15 lampadaires. 15 lampadaires. Mais Atika Nyongo. 15 lampadaires. Nalobi Bolamba. Atika Nyongo. Atika Nyongo. Awa nakata banque na biso. Soki batu badanga information te. Bolamba lobi abimane lo côté na province. Azata na Nyongo instantané. Papa. Kene na raubong. Bolamba awa na Équateur. Ayaka zakana lopanga ovanda te. Soko za information te mais atonga lopango na Air Congo. Do e kolobate ke ono azonga na eloko te. Ndenga yaka mikolo azana adresse akom na adresse. C'est-à-dire que eza loka bakanda ayaka na eloko te azana adresse mais awanga na kina bimina eloko te na province Équateur. Mais yo zakana lopango te mbala mo kom na lopango otongi. Atika pe nyongo te. Atika nyongo. Atika nyongo plus de $500,000 na rao bank pona banzete ba poto.
plus de 500 000 $, je le répète. Oyo, gouverneur Bobo, afuta, kene na ra banko za journaliste d'investigation. Nga na politicien à cause la kabatu makambute. Balobi eza ya gouvernement national, eza bongo gouvernement provincial. Nazoti à gouverneur na gouvernement central na conflicté. Est-ce que vous comprenez? To na ba polémique té. Moto ya tia ba lampadaire oyo. Ezali gouverneur Bobo, ezali gouvernement provincial. Na fonds propre ya gouvernement provincial. Na lobi eza fonds propre ya gouvernement provincial. Est-ce que vous comprenez? Mais il joue la politique du président de la République. Il joue la politique du gouvernement central. Misala nyonso akoki kosalisa. Ata soka asalisi na niveau de management na ye comme manager, comme un jackerman. Un jackerman, vous voulez je dire? Très bien. Aza kosalango au profit de la population, mais aussi pour son chef, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a matérialisé la vision, il y a chef Naye. Très bien. Aujourd'hui, chef Naye accueilli dans les 145 territoires. Azo qui n'a pas réalisé, c'est belé. Maintenant, sur la rétrocession, il y a dans la province d'Équateur, le gouverneur Bobo Ali Akandeng. Dans le salle 17 mois de rétrocession, il y a Kaïsoute. Moi, je suis du pouvoir. Ngaza mutu ya pouvoir. Ngaza mutu alibandate. Et ça, 17 mois. Et image, Nicolas Kazadi azotala yango. Image, na otine de la paye Nicolas Kazadi. Ministre de la Finance. 17 mois au rétrocession, fonctionnement il y a 17 mois. Gouverneur Bobo, attends latrine numéro à salaté dans la province. Ndenge ba ko yebisa biso. Attends latrine, toilette publique à salaté. Et le remoroté à part balampade. Na bana réalisation. Babalabala oyo yo yebi ndenge villa mbana na yo to okola. De babanda na ko loba d'abord pour l'éclairage public toujours. Ville mbana ka ezalaki ke soki bolala ki na église pas besoin il faut comme à 6h 7h. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Ba maman na biso 18h 19h fête bandaki ko sila na mbanda ka pile 18h 19h. Mais aujourd'hui la ndenge tozo solo la na yo boy na ville mbanda ka fête ko iko kende 1h 2h ezali kambote. Eza gouverneur Bobo non? Papa. Nakoloba nini o ezali ko sala ke bande ko na biso baloba biloba loba que Boba Bomi province eza N. Est-ce que la sera très bien. Eza N. Mais na lingina préciser awa que Boba tika lo boma province te. Parce que Boba akuta ki d'abord province d'agi eza déjà ya okufa. Il est incompétent ndenge baloba. Oh, incompétence ezani, incompétence ezali manque ya maîtrise ya eloko yeko sala. Mais tango mutazo maîtriser déjà eloko azo sala. Incompétent avant d'ina ba député pendant 7 ans, ceux qui 6 ans, les 76 ans, pe incompétence en ezo bimate, pe ba député 2018 ba voté mout. OK? Asali demi mandat. O ya salaki. OK? Aye lissus na 2019 ba voté ye lissus. Ba renouveler ye confiance. Wapi? Corruption. Preuve za wapi? Ah toto mona. Omona ki abatu ba kena yala. Ba ke kuna ko signer ba député ba nini pour que ba pesa bango ba 30 000 à 60 000 $. O ezana ba preuve palpable. Ye preuve na ye oyo apesa batu corruption. Ata papier moko gouverneur Boba signa na batu ke apesa corruption za wapi? Ba papier on a balobi eza ba gère gouverneur Bobo tozala ki na mona mboka Daniel Yola alobi eza ba jeune bango basala Daniel nani? Daniel Yola Danto alobi eza ba jeune bango basala ngo kala na gouverneur Naibi ete naibi mutu anotanga comme notable la province Équateur te naibi ete ah bon naibi ete alobi eza ba jeune bango bino na gouverneur Bobo bozwa ba signature ba to botela ba papier non kolanda makambo na bana na obatia makelele na réseaux sociaux te ko ganga ko boko filma ka bango ba ko ganga papa to sur makambo eza sérieux tokoza to sur la boy to bano sur la makambo Daniel yo ebi Daniel yo la na ebi ete na ebi ye lokola garçon moko ya réseaux sociaux oyo moko alobi ba filmer ye ba fingi batu alobi c'est aza muto aza ko réfléchir makambo to solo la ba question de tate alors dès Israël donc na félicité ndeko ndeko nangai on continue toujours ko soutenir vous allez toujours na loyauté na gouverneur Bobo parce que Bobo aza sérieux parce que Bobo azali ko incarner vision ya président de la République. Alors comme ngana soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na moni que seul
solution pour la province Équateur, il faut Bobazala. De sorte que le président de la République a un bilan à la province Équateur. Boba Rosala Ndengeni Balobi a sali déjà 2 mandats. A sali 2 mandats, wapende na landaki ndekonanga Joël Langila awa. Na plateau na yo, azolo ba makambu ya article 198. Article 198 est interprété beau. Naïbi que Joël a juriste a autant na inimba. Très bien. Article 198 est lobby boy. Que les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus au suffrage universel indirect par les députés provinciaux pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Très bien. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le législateur, ou soit concepteur, il y a loi wana, a se réservé droit à tikali, na ebito soki na loi organique, ba définir mécanisme, ok? Oyo, tokoki koyeba soki mutako sala inane to ya sisi, mandat ya muninga na ye, ndenge gouverneur boba yaki aussi sa mandat ya bolamba, tolo baki asali ka 5 ans. Kalobi aza redevable na mandat na parce que ils ont déjà mandat mobimba. Non, aza redevable ndenge nini ndeko na ngai. Aza redevable ndenge nini. Mandat eza ya 5 ans, loi eza claire papa. Loi eza lokola mathématique. 1 plus 1 égale à 2. Est-ce que vous comprenez? Loi eza loba que Zelanan, botolo ba 1 plus 1, tokata lokolo 1. Est-ce que vous comprenez que ça n'a sens? Donc loi eza loba très clairement que le gouverneur est élu au suffrage universel indirect par les députés provinciaux pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Soit par exemple, yo yebisanga bo Kabila sali combien de mandats? Pourquoi Kabila to banda ko senga ke a sali des mandats encore quand sur 3e mandat alors que Kabila banda pouvoir depuis 2001. Ou yebi ke na 1 plus 4. Pourquoi batangela Kabila 1 plus 4 batangela e yangote? Donc pour, ça veut dire que ezalaki ezalaki na kati ya constitution te. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Kabila Tobando tangele mandat depuis l'élection il y a 2006, 2011 et puis en 2016 ndenga boya ki organiser élection ndenge toluka to benga na ye. Vous comprenez? Ndenga créer ki ba rébellion ya ye ya Lukutawa na Yumbi ndenga créer ki ba rébellion partout pour na créer ba kamwe na sapu na Kasai pour na luka katikela na bokonzi libela malgré que biso to ba visionnaire to comprendre que ba rébellion tout est Kabila ndo moni to benga na ki na 2018 amoni ki pression eleki aye ko luka bato ba mari ko senga ki atikela bango bokonzi tellement que ye aza motema mabe ba Rwanda bazalaka bongo ndo moni ki aboyaki pardon apesi bino pouvoir de batbalo ba preuve za wapi. Mais Kabila, est-ce que Kabila d'abord va voter na élection na Congo? Kabila na 2006 c'est ça Jean-Pierre Bemba Kouloutou na biso Jean-Pierre Bemba mutaganyaka élection non? Si vous n'avez pas l'information, j'ai toujours na kanda na question wana. Kabila na 2006 asikala ko gagner élection te Séraphin. Kabila na 2011 na kaisi ke bande ko nyonso ba téléspectateur na biso baza ba témoin oculaire. Na 2011 da papa Etienne Tshisekedi mutaganyaka élection no wa Mulumba. Kabila a gagné l'élection wapi? Na 2018. Na 2018. Nani a gagné l'élection? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pardon? C'est le nani Séraphin. Nini na lobby Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné l'élection. Président République. Na 2018. Oh. OK. Donc pour nous ça l'information. On a posé la question, nani a gagné l'élection en 2018? Non mais c'est une question de maturité. On peut sa réponse aux Zalina précision. OK. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moutou a gagné l'élection parce que etika la confusion. Moni bino bozali ba journaliste oyo bazana moi boza pétri de talent. Très bien, merci. Est-ce qu'on comprend? Alors, lorsque vous communiquez, nous considérons que Jean-Marie Kassamba province Équateur. Merci beaucoup. Si tu n'as pas cette information. Merci beaucoup. On comprend, boza ba journaliste est belé. Moi je parle si et seulement si je trouve les mots qui sont plus forts que les silences. Lokola na vanda ki bo silence na ngai eleki moi mingi. Bato ba omona lokola biso to faible toko lobate mais na yebi ke to lobela siko des autres IDPS Équateur nini oyo gouverneur Bobo a salité na Équateur pour na bo pesa encore chance ya sala nini etika ba chantier parce que balobi azo ba chantier za mingi gouverneur Bobo akuti nzela lolifa bato baleka kate soko kei kuna il faut mai awa
Ce que vous avez information, c'est que Lelo et comme un boulevard des stars. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Gouverneur Boba Kouti avenue Yassanyama. Continuité à travaux. C'est toujours Bobo, Nakatia mandat naï. Ndomo Yassanyama Salem. Akuti Maman Janine Tombi, Asuki, c'est parce que yem tatika la intérim à Bolamba. Tant Bolamba qui va saler l'émotion. Ayo Kokuta Banque mondiale à Osala, Itela, Bobo. Et ça Nakatia mandat naï, quoi que ça projet à Banque mondiale. Et ça, les projets qui initié na ville en Bandaka pour la PDI. Hein? Mais sous contrôle il y a gouvernement parce que ceux qui voyaient que ça la projet dans la province à Moutousoka lobby que bon ça la terre, beaucoup ça la terre. Parce que c'est lui qui définit la politique de la province. C'est le gouverneur Bobo. Et bah tu vas voir quand on va sali nini, à sali toilette, sur Mouta sali boulevard, à Colombo ça la toilette. Est-ce que vous comprenez? Que bon qui est ce gouverneur? Kulutu na biso ba enda leka awa. Ndeko makila leka awa. Ndeko bolamba leka awa. La kisaka ba toilette basala. Mais gouverneur Bobo qui reçoit que 78 millions de francs congolais. Na lobi 78 millions. Makam na oloba aux agences d'investigation soko zone Kinshasa kende ko luka ndeko na biso nani Kazadi Nicolas. Ou soit toke ko luka Flori Mapamboli caissier national. Parce que yé na OD national OK ko luka bango makambo na oloba awa. La province à Équateur a géré et pas gouverneur Bobo na famille na ye. Ndenge bazo yebisa. Mbongo nyonso province Équateur mbongo ngo eza wapi et utaka wapi? Ba taxe nyonso. Ba est-ce que biso to dans culture fiscale? Biso ba équatorien to en culture fiscale. Ba to bafuta taxe awa na ville Mbandaka. Awa ba to basenga ba exonération ngonga. Si vous n'avez pas l'information, yango nani Séraphin makambo nyonso mona ka bayaka ko beta gouverneur Bobo ezala ka ba intox. Très bien. So eza ba réseau o bazo lukaka ko kwisa ye. Est-ce ndeko na ngai banga pena nzambe tambola na ville Mbandaka tuna batu otuni motolobi irer ezani sala micro baladeur otuni motobi irer ezani parce que ngai naza fiscaliste. Est-ce que vous comprenez? Tuna moto IF ezani parce que eza ba taxe à régie ezaka na de Gérard lelo e koma na de Gerpec ou koma lelo de gérer tuna batu impôt sur les revenus locatifs oyo moto chaque fois bato ba futela ka bandako mbongo wana 20% soki ba futa yango na leta rien na ville Mbandaka Séraphin osomona déjà moto afuta ndako akena de gérer akeko futa mbongo oyo uti na kata mbongo na futa ki ndako le gouverneur azokamba ngo na famille non je viens non famille ya gouverneur nani mwana mwasi oyo ndeko na biso oyo DG ya de gérer aza moto abolomba gouverneur Bobo aza moto ingende famille nani mwana gouverneur nani oyo aza na kata de gérer. Cette fois-ci, Jean-Claude Bayende est venu sauver l'Équateur. Na dynamique na sauvant l'Équateur. Oh, tozongi lisusu na makambo ya Kulutu Bayende awa. Oh, ndeko na ngai. Na linga na loba makambo yi depese parce que za ebele. Nous kolanda ndeko Kulutu Bayende te. On comprend? Si Bayende pèse. Tala, moto moko a bénéficié na province Équateur koleka Kulutu Bayende te. Moto moko a bénéficié béatitude ya ba équatorien lokola Kulutu Bayende te. Topesi e mandat awa na année 2018 papa mais azo pesi bato est-ce que vous comprenez? Très bien. Lelo toye awa na 2023 topesi e mandat akende comme député national à CG azo national provincial aye lisusu aye ko luka Sénat ka pesa ka bato apesa ka bato où est notre part na biso ba équatorien ezani il y a l'autopsie, il y a l'Assemblée nationale, non? Papa, on évite la politique d'un enfant unique. Parlons de l'IDPS. Dans le toboy politique, il y a moto moko. Très bien. Kulutu akenda ke l'Assemblée nationale. Ce qui est au Sénat. Ce qui est ba député, parce que na monaki document au monezo tourna kawana, ye mutamema ki professeur Mboyo, ba ke kuna ba signer ba député ba signature. Mais awanga na document ba signature dans carte na signature ne dans carte abimisi document mususu o ezolo baba explication mususu alors que document na en tête ezolo ba mais soko tangi kana document na yo na paragraphe 3 on comprendre gazolo ba l'exécutif hein assumera ou les intérêts veillera sur les intérêts
de l'Assemblée provinciale. Les intérêts on a la corruption. Parce que, na question à collaboration. Ce qui est comme intérêt dans Kati. Na ville à Kinshasa, Union Sacrée, et aligné déjà le candidat dans le gouverneur. Province de l'Équateur, beaucoup de ratés pour aller, surtout bien dans l'IDPS. Oh. Mais biso na candidat biso non? Non. Bobo. Oh, il y a checké dans le Sénat. Non, à checker dans le Sénat. Non, mais c'est normal, non? C'est normal, au niveau à parti. Parti est tié dans le Sénat. Parti est tindi payé kende tia candidature comme indépendant na gouvernorat. Parti est tindi. Parti est tindi. Babi secrétaire général a bien monté. Le secrétaire général a désigné nan. Soka yeba kité nga désigné mutu musuzu wa non. Soki secrétaire général a yeba kité. Olinga mona ka désigné mutu musuzu non. Batunion son candidat Union Sacrée. Qui est le vrai candidat de l'Union Sacrée? Le vrai candidat de l'Union Sacrée dans la province d'Équateur, comme on a Bobo Boloko Bolumbu Diedon. Qui est Balembi? Bana Balembi. Bino moko na idée. Oh, azana soutien président République. Est-ce que vous avez l'obak? Azana soutien président République. Au moins, les gens qui ont les réseaux sociaux, ni des hommes motivés silence ya vidéo. Allo baté apparemment. Akoloba ndenge nini Séraphin? Akoloba ndenge nini? Ayebi makambo ya osala. Yo moni bango ba kendo komaka, yo mona politique basala na ba papier. Manque de maîtrise politique. Batu na biso basaka politique pas émotion. Bato bakota politique na circonstance. Bakobima na ba même circonstance yo kotisa bango. Ça doit comprendre, Séraphin. Donc, on a le baboy. Pour l'IDPS. IDPS, c'est qu'il faut désigner Marcel Mbongo comme candidat. Oh. Oui. Bah, communiquer au Landa qui n'a RTNC, où les cas qui ont non, IDPS c'est désigné Marcel Mbongo. Tout ce qu'il a désigné était. IDPS preuve, tout ça qui déclaration, je crois que c'est là qu'on l'a ça. Hein? Ben, c'est là qu'on l'a là. Et les cas déjà est pas là. Et qu'on les cas, IDPS, ils ont réclamé candidature. Il y a gouverneur Bobo. Il dépasse ça la délégation à Tokyo Kinshasa, Tokyo mon secrétaire général. Pour nous réviser que seule optique, option, solution pour nous dépasse Équateur, c'est Bobo. Parce que kuna tozana député union sacrée à Salibiso G pour nous le koboto la biso ba député union sokuna alors biso pe pour toter les makuna province Équateur le quoi doit na député moko honorable vigilant ou azali premier suppléant ya honorable Mangobe. Très bien. Ndeto zui option que gouvernorat to sengi na union sacrée quand na gouverneur na député moko na ndebino faut s'imposer. Oh papa mais tout a parti au pouvoir et il y a pas que ça na diplomatie na management ya candidat na biso vidéo na candidat na biso vidéo nde na bandako loba nde lelo il pesa na assurance. Soko moni ba tractation makelele o moni batu minene ba olongwa même Kinshasa na ba avion ko ya aw pona ko ya ko lukaka comment déstabiliser les candidats de l'IDPS yo kasi ke soki azali candidat moko kaka moi ya fele nana ko fute lo avion jet privé longwa Kinshasa ya aw pona ko ya ko luka ko longwa ko imposer. Jean-Pierre Bemba était venu ici pour soutenir la candidature de gouverneur Bobo. Ah non, non, Jean-Claude Bainda lobaki yango te aye pona soutenir candidature ya gouverneur Bobo Bolo. Jean-Claude Bainda linga Jean-Pierre Bemba te. Pardon? Jean-Claude Bainda linga Jean-Pierre Bemba te. Oh. Mais il y a que soutenir candidature. Nalobi Jean-Claude Bainda alinga ka Jean-Pierre Bemba te. Pourquoi? Aina ekabo. Or moto ya bundeli biso bitumba awa contre Kabila biso bande kwa baende o tolinga biso nyonso to kufa no. Mais Jean-Pierre Bemba soki zaka Jean-Pierre Bemba te. Mais Équateur ekufat. Mais aye ko soutenir. Non, alinga kaete. Alinga kaete. Aye ko kota mamba Équateur. Do awa non, mais aza Équatorien kota makama Équateur nde. Yasidu bangi wapi? Ndenge Jean-Claude Bainda. Non, kolanda makambo na te papa. Makambo a décentralisation eza Kabila mutu asalaki pona a fragiliser ba leader. Très bien. Est-ce qu'on comprend? Keba Jean-Pierre Bemba c'est un grand leader. Hein? Même na renommée internationale. Yo ko comparer kulutu ba endena Jean-Pierre Bemba. Na landa ki même fameuse déclaration na dernièrement malgré na ko s'attaquer na kulutu te. Est-ce qu'on comprend? C'est répond à IDPS seul candidat ezali Bobo. Est-ce qu'on comprend? Seul candidat dans Zongeli, seul candidat, il y a eu des personnes comme on a Bobo.
et makambo ya Marcel Mbongo wana. Marcel Mbongo awa na vila mbanda d'abord yo ka komona oza surpris même na plateau que natangelo komona parce que oyebi ete oyebi kutu Robert Nkumu aza répété na ofinga bato na réseaux sociaux en dehors Robert Nkumu est-ce yo yebi ata Marcel Mbongo. Donc c'est-à-dire que Kinshasa ba ko vanda ba diniteur bato baza ko réfléchir bato amayele lokwa bakulutu na biso bofili bato amayele lokwa bakulutu na biso eteni député national na biso eteni bato amayele lokwa bakulutu na biso mangobe ya IDPS bato amayele lokwa bakulutu na biso mata ya na biso mata bato amayele lokola bato ebele wana ba papa na biso ndinga professeur ndinga ba papa monganga ba vanda balobi ba désigner candidat de Marcel Mbongo papa toza wapi concrètement toza wapi bana poto baye hein non biso tokozonga suna ba député ba konde meso ba sa deuxième erreur te. Oh comment ça kozonga tozo mona poto musala ya osomba lopango. Oh mais bato bayaka bavanda na hôtel bazo ya expertise zo bazo utana expertise quand même yebsanga ibolamba zalaki awa expertise na ye zalaki nini depuis bolamba ya comme gouverneur eloko nini asala na ville mbandaka to na province Équateur yebisa en dehors 15 poteaux de na Afrique Hotel de na parc Kabila de na rond-point Orange de na résidence officielle na kontangelo même ba coin o ataka ba poto bazo mayela mindele bazo linga pe ba ya ko travailler basala ngo pe ba pratiquer ngo pe na province na beza développement ezo senga te ka mutu auta poto pour développer mboko ezo kufa na bato apoto no bato nyonso o bayaki awa ono biso na ba 2015 2016 wana nous avions vécu ba vie na biso o ba pandako uta poto biso to na expérience mingi mais ce sont o ba eko boma mboka o ba yebi le côté. Je crois que le président de la République a comprendre ce que bato nyonso ba o ba utaki poto na ba yebi le côté yango mona comme ko écarter bango ba jeune pe ba koti lokola ba Joseph Bayoko Lokondo. Ah non mais je peux pas parler de jeunes parce que on a sa politique à niveau na bangote. Ah oui. Joseph Bayoko Lokondo politique à niveau na été. Na kolo ba keza eza na niveau na bangote dans le sens na lingina lo baté que bazana niveau te. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose dans cette province? Bakoki ko sala mais laisser temps au temps. Et combien de temps? Est-ce qu'on comprendre hein? Laisser temps au temps. Comme ça on précipitation, la précocité. Ezali domaine à maturité te. Est-ce qu'on comprendre? Tu peux avoir des talents mais il faut attendre ton temps. Est-ce qu'on comprendre? Omoni tango zo kena makambu na pressé. Des fois ko kene kokwe ya na libulu hein bayoko c'est un ami. Est-ce qu'on comprendre? Il angila na moni pe ya za candidat. Il pe za candidat. C'est un ami. Bango tout bazali ba jeune. Est-ce qu'on comprendre? Et bon les Luiso Mombenga vice-gouverneur ya Mboyo. C'est un ami. Biso tout ozaki na lucha. Très bien. Est-ce qu'on comprendre? Et mais Bayoko c'est Bayoko qui m'a recruté, yenda recrutanga na lucha. Ah OK. Na Kinshasa. Est-ce qu'on comprendre? Donc c'est-à-dire naza contre makambo ba osalate. Naza pe pour makambo ba osalate. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est que naïbi que tana bango ekokite et donc ba osala kaka eza lokola ba touriste ba osala oui ba obeta tour na ba cité oui parce que naïbi que bazozela barrière na cour d'appel non ukomona bazaki ba candidat il faut que les Canadiens kotala bazu ba voir combien ba voir selon eux mais il faut que ba koyiba il faut que nene na seni mais akotia kit ba ozela te kasi tozela te na moni pe na uti komona pe akende na seni pona osenga batu nyonso il est presque partout au four et mourir il travaille trop ah non mais travail eza musala mais il faut que zela ka résultat le travail a le soutien de tous les jeunes de l'Équateur. Je dis que les jeunes doivent se soutenir parce que tous ont un conflit de génération. Est-ce qu'on comprend? Mais lorsqu'il s'agit de questions de maturité, des questions de changement, papa, il faut tous en avoir à dose. Précipitation comme toujours chité. Naïlo comme mon côté. Oui, Zela Séraphin. Pour naï des pèses. Bah, Koulou Tunabiso, particulièrement Excellence Mbongo.
na bato mususu babatami obscure na otanga bango kukombo te na télévision parce que esa lokwa na osala promotion na bango. Mais faut que le baga la vérité. Oui. Oyo bazwaka ba dotation eutaka et pas ba ministres nationaux o ba pesa bango pa ba déstabiliser IDPS. O ba pesa ka bango po ba luka IDPS ekufa. Po ba partenaire na biso union sacrée bazala na ba député ebele. Est-ce que vous comprenez? Ça me choque, ça me fait mal au cœur. Vous comprenez que IDPS est sali 40 ans et l'an 50 ans et soutenir professeur Mboyo ou Azali, candidat à REP, ou sali 3 ans. Et ça n'a sans cité, c'est absurde. Donc moi, il faut expliquer en gros exacté. De te comprendre, il faut 20 ans pour te discuter une telle question. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ça fait, moi là, ça me choque. Ça me tique. Est-ce que le professeur Mboyo a commencé à l'éloigner pour la province? Ah, il a salate. À salate, à salate. Alors, mot de la fin de Israël. Mot de la fin. Banambandaka. Oh, bazana poto. Oh, bazana Kinshasa. Oui, oui. Na pesi bino d'abord mbote. Na pesi bino mbote. Bakulutu na biso. Ba diaspora. Bakulutu na biso. O bazana Kinshasa. O bana ba province nyonso ya RDC. Et puis banambandaka o bazali ao. Tozana kanda na biso unique. Eza vidéo. Moto Oyo a réalisé. Moto Oyo a réalisé. Oyo a sali ba réalisation énorme na province na biso. Oyo a démontré ba effort na peu de moyens. Mais oyebi ke ba gouverneur na rappelé ngo aw. Oyebi ke ba gouverneur ba sali 8 mois ba futa makate. OK. Ba gouverneur ba sali 8 mois ba futa makate. Olandaka déclaration na bango na conférence de gouverneur Oyo asuka awa na Kinshasa. Oh mama Fifi Masuka atangaka yango ba gouverneur basalaki wana 6 mois bafuta mite. Oui oui. Alors nangina préciser awa que jusque là ba gouverneur bafuta mite. Mais ba okende ministre Kazadi kangela nga biloko Kazadi nyoso tia esika moko pour que azwa yango. Donc on rappelait que tout travail procure l'abondance. Très bien. Est-ce que vous comprenez? On a des proverbes mutezoloba ezangate. Hein? Donc, Mboka Nabiso, lorsque nous voulons un changement, il faut payer tout futa kabatu malam. Hein? Biso il dépêche to bundaki pour na makambouana. On ne peut pas voir to engagé kabatu, mais batu wana ba futa makate. Hein? Eza penza malamute. Hein? De kokazadi to ope sous chance cité à cause de ministre de la finance. Parce que bilan eza vraiment pour ne pas dire mitigé. Merci zéro. Beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nalinga ina suki sanango et nalingi ko préciser que bana mbandaka tout ça la confiance na papa na biso vidéo. Oyo ako sala que les 5 ans autres opesa e awa bolanda ba débat ya réseaux sociaux te. Hein? Nazo senga pe bande ko na biso ba député. Bo céder na intimidation te. Oh non, mutumoka benga na téléphone. Soko meki, osali boete non papa. Tango bino bokena campagne awa, nana pesa bino mbongo. Moi même ba leader na bino union sacrée. O ba détourner mbongo en campagne. Est-ce que vous comprenez? Ndeko Marcel Mbongo wana. Oyebi likama munene na sala IDPS. A détourné 3,5 millions. Mbongo ba pesa ki pona ba conseillers municipaux. Azwa mbongo wana. Mbongo utaki Kinshasa. Oh, ba pesa pour la campagne. Il y a des députés. Marcel Mbongo, oui, oui. Mais au cas où ça, ba extrait wana kuna. Marcel Mbongo a détourné yango. Au comprend ndeko. Ils ont des éléments. Oh, on a ngaki comment ça bana mbanda ke. Azana eloko akosala te Marcel Mbongo. Ana eloko akosala te. Akosala ka pe eloko te. Oyebi ba voix bimangi nango na mbanda ça non cette voix. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous vous abonnez massivement à la chaîne Nabino. Vous tiquez la commentaire Nabino. Derrière la caméra, vous allez qui les images pour accompagner la de partout. Merci beaucoup. À la prochaine.